tosali cortège ti na maison communale. Pour que nous coûtons avec le bourgmestre ya commune ya Lemba. Exactement, son excellence était très cool avec nous. Ayambi biso to sololi. D'ailleurs, to sala même interview na yé, mais moi je n'ai pas vu vidéo en athée. Il était très cool avec nous, on a parlé et puis c'est tout. To longwe wana il fallait que ne ti na district. Na district kuna pe to ke na yé bourgmestre. To moni avec notre papa le colonel Oaza na district. Ayambi biso très bien. To soli très bien. Makambo eleki très bien. Alors vous devez comprendre que ezali l'État. Prince Luamba est arrêté. Oui. Prince Luamba est arrêté. Nani afundi Prince Luamba po bakangaye. La vérité ya ngoyo nazo ibsabino pour na arrestation ya Prince Luamba parce que ngai moko tinde na koti na ndakwa na utu kozala na place Prince Luamba azolala lelo. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta Ophelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Tuzana Ophelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat vida jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo bavivre parce que jusque là tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin lisungi parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati nango toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisungi na yo nanga. Toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbe kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi. Toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bokota, famille Bota, l'air est grave. Mesdames et messieurs, bande de Kobalandi, à Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, je vous dirais Bokota, l'air est grave, Makamundo kita grave, Makamundo kita ndongo. L'arrestation, il y a Prince Luamba, Oazali, Moko Nabiso, il y a famille Libota, na moni ba message belé, na moni ba appel belé. En tout cas, vous avez version, il y a arrestation, il y a Prince Luamba. Nous devons arrêter avec certaines choses. Oh, ezake pour na ko exciter batuna mabe, pour na ko exciter batuna jalousie, pour na ko exciter batuna haine. Vous devez arrêter avec le mensonge. Nani akangisi Prince Luamba. Qui est l'auteur? Il y a arrestation, il y a Prince Luamba. Et nani a plaignant. Il y a arrestation, il y a Prince Luamba. Est-ce que ça m'a fundié? Est-ce que Prince Luamba a commettre infraction yango bakangiye bandeko balandi? Ça va vous faire très mal. Makamu nazo lingana révélé bino ao. Bokota, bo like vidéo, bo partager yango nan erga nazo solana bino bo. Comprenez, je naza juste un mois vers à jus. Depuis le matin, je ne vais pas manger. Depuis le matin, je ne vais pas manger. Vous savez, il y a Moko Nabiso, Oda Tikaï Biso, Akendaki, Jimmy, Bokelo, Wakufaki, et Bembenef, Bima dimanche. Imaginez,
et bien me fait bima dimanche le lot aux alliés mercredi donc tout cas juste on a 2-3 jours il faut qu'on tambola il faut qu'on luka place nini il faut qu'on luka donc en tout cas c'est depuis le matin que tous allés qui au four au moulin erondé na commune et na commune j'ai reçu tellement les appels pour na arrestation et après Luamba. Voilà pourquoi je me suis senti dans l'obligation, bien que les conditions ne sont pas réunies. Besoin de la qualité et la vidéo, on a ça là. Ils ont vraiment nandenge et longo banité. Depuis le matin, je ne vais pas manger. Voilà pourquoi j'ai touché sévère. Une façon, il y a coach même à moi et l'eau qu'on a mon oko. Beau tenir nga rigueur-té. Nazali moutou. Je suis tellement fatigué. Heureusement, mère a raté n'a pas so mère a n'a pas l'embelé bitumbape et kobima par rapport donc comprenez-moi mais Nzambe a continué à battre la bino bande ko balandi émission oh ça va choquer beaucoup de personnes et ça va faire mal aux gens. Prince Luamba Zali arrêté beaucoup landango awa mais le kola ezali mosala na biso tozo ko sala ngo je vous invite tous de vous abonner à Belle Vie Télévision. Il y a un projet un bon film na kombo ya représentant ezali un film où maman Bellevue conduit à tché makambo o peut-être beaucoup de personnes bazali ba ignorant. Nous sommes en route vers les élections. Nous sommes en route pour chercher les gens qui doivent nous diriger, qui doivent nous représenter. Nous sommes en route vers la décision, vers le développement parce que les élections, ezali moko ya ba voix oyo et tombola kamboka. Ezali moko ya ba voix oyo et donc ça définit aussi la démocratie dans un pays et les élections ezali prise, il y a décision prise. Il y a makambo ebele parce que c'est par là que toko kinoko pona mokonzi oyo ako diriger mboka batu o ba ko représenter biso batu o ba ko zala balobeli na biso et ce film c'est un film très intense très important d'ailleurs que vous devez suivre avec les enfants que vous devez partager ça partout où vous êtes et que vous avez quelque chose de bien mesdames et messieurs. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa 6e épisode de Kota Kilelo 7e ezo Kota Lobby. Et je vous informe aussi, pendant que je suis en train de vous parler de Maman Bellevue, je vois Taciturne. Deuxième saison est bandit. Deuxième saison, na DD Télévision et pas Maman Dinana la douce. Deuxième saison est bandit. Ce sont des femmes qui ont tombola nkita, qui ont tombola cinéma, qui ont la thé. Ils travaillent nuit et jour. Ils ont travaillé arrache-pied justement pour vous servir. En tout cas, et que vous avez quelque chose de bien, ceux qui vont soutenir Maman Oyo. Mais vous savez, comme d'habitude, je commence mes émissions avec l'extrait. Il y a produit, il y a Maman Bellevue parce que yende na tekaka. Bango ne na tekaka. Bango ne na zalaka na bango. Azalaka produit on a yaka ko présenter Bino Bellevue conduit la patronne à Poutine, il y a écriture au capi puis patrimoine, il y a Mboka Congo bande ko balandi. To Rolanda extrait et puis on se retrouve tout justement après pour que to kota na mozindo ya émission na biso mokolo mwalelo. Et vous avez juste 30 petites minutes cette émission. Merci beaucoup. Navandi makanti elinga ba situation to vivre lelo yo ya malamu te ngai nalina tia moto na députation na postile oui ngana politicien jamais comme manga na buzoba pamba mosola longa nani na politicien yango lukate mais franchement ngana par exemple ngana gonflé il y aura télémi à défendre Mboka Mboka ebonga to ebonga te Bana Funa viva! Viva! Bana ya Funa viva! Viva! Qui pensait que moi ça zaki pour la maternité, moi ça zaki kaka pona et que kotanga ya moi ça zaka pour na osali sa bana ba devoir. Voilà donc en d'autres termes, nous devons avoir un Congo debout. Parce que le Congolais lui-même doit être debout. Pendant que vous là, kuna na parlement tant que bato ba tchaki on esika wana po que ko représenter ba ni le robanda ko ke koloba makamu na bango parce que yo là avola lobby pour la liste ah mais ceux qui vont voter ngai wifi est commis au fait wifi est commis
naza mkolo. Ngana balo popa bino baloba. Baloba na ngana bala naza mkolo. Tozo pouvoir na pousse sous 10 ans. Ngana bala yo to na ko masiplier non que pour famille no eloba. Dans tout ça, on peut exceptionner. L'enfant de député, nous avons postulé des nains. Nous avons postulé. À Paris, mais problème t'es pas moi ça fleur fleur bah rosara c'est voir rosé et Fanny mais même le gars la balle alors le canal c'est ça son Et quel est ton projet pour accompagner maman Milo? Mon projet d'accompagnement c'est l'anniversaire des guerres, des stylistes que de monde d'une façon oubliable par rapport à façade du monde. Merci. C'est la première catégorie de bisobana. Catégorie on est bébé. Madame. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comprenez, je suis en train de transpirer. Je viens à peine d'entrer dans le donc na longoli, na assez changé justement. Et on a le bien profité de la vidéo. Vous venez de suivre l'extrait de votre film représentant en tout cas zali eloko ofo bozwa tempena ya kolanda yango ya kotala yango bozwa mayele boyeba nani oyo okopesa voix nani o okopona et pourquoi yo okopona ye pour à présenter yo nini. Est-ce que tu vas aller voter quelqu'un parce que apesio $1, parce que apesio t-shirt, parce que apesio mbongo, parce que alaki yo ke akosala ezali ba projet oyo que des Congolais, le gouvernement congolais, les autorités à Congo batie maboko na ba projet ba appuyer yango et qui est trop loin et ça lokola moko ya ba message fort pour la construction d'un pays parce que ezali réveil ya conscience ya batu ebele. Mesdames et messieurs, cette émission tozo bandango awa mais j'en profite pour dire un grand merci à toi Blondine Tata, la Queen Bee, un grand merci à toi Meldy, un grand merci à Maman Bijou Ketani, Maman 90%, un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakalanzinga, un grand merci à Maman Deborah Lubanda, Katez, tu es là, hein, ma soeur, tu es là en tout cas, un grand merci à toi Katez, Thérèse, un grand merci aussi à Aurélie Mafouka, Babola Mouileke, Bele together, hein, my sister together, you is me is good, voilà, un grand merci à toi Bertin Kondembongo, propre l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Famille Libota, je vous aime. Maman Émilie Setimaïnga, je vous aime. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou. Un grand merci à toi, Tata Po. La série continue. Voilà. Bandeko Balandi, ya émission Oyo. Vidéo Onazo Sala, Ezali, je mal au cœur. Pourquoi moi t'as dit je mal au cœur? Netozo Kotambola Boué. Il y a certaines personnes qui nous souhaitent le malheur. Il y a certaines personnes, leurs prières, ils allaient bisoto kutanaka na mabe. Il y a certaines personnes, pour ça na bango majeur, ils allaient bisoto koya kanaberer. Et beaucoup aussi souhaitent baliwa na biso, ba disparition na biso. Il y a un adage qui dit, kosana kokufa poye baba nani balinga kayo. Mais là, je viens de réaliser à quel niveau les gens sont méchants. Nani a fondé Prince Luamba. Et pourquoi Prince Luamba est aux arrêts? Famille Libota. Badinachou, ba mon pécha love nyonso. Ba maman nyonso à théâtre. Ba fan ya maman top. Ba fan ya maman Milo. Ba fan ya maman Moseka. Ba fan ya ba comédien nyonso. Ya président Gesho. Ya Bino tout. En tout cas, vous devez nous aider. Vous devez nous donner oh babalobaka bope sabiso maboko
bopesa biso mais forte. Parce que tozali babundeli na bino. Nous sommes en train de redonner encore une image de vous oyo et beba qui o bazoko bebisa. Nous vous accompagnons et nous vous aidons aussi. Quand même, il y a que moyen, il y a que défendre. Il y a que sa information dans ndenge et longobani. Oignon César les informations il y a le kuta, nous venons justement pour montrer aux gens que makamo balobi ezali ya lokuta. Toza na besoin ya ba bénédiction na bino. Ata bozo pesa biso mbongo te. Mais vous devez nous soutenir même à travers le prière, même à travers moi il y a que soutenir biso ezali ebele. Combat o tozo bunda. Ba bénéfice nango peut-être vous allez récolter ça demain ou bien bokomo nango dans quelques temps ici. Aujourd'hui, les comédiens sont beaucoup même à na soni. Beaucoup même à na réserve de faire bien votre travail. Il y a qu'à exercer métier na bino bien à cause il y a irresponsable au batondi sami na théâtre. Toyep sa bino met fois. Mbuma oyo eliaka lidesu ezala kaka na kati ya madesu. Aujourd'hui, nous voyons des réalités na théâtre. Aujourd'hui, le théâtre est commis politisé. Aujourd'hui, le théâtre est commis un moyen, un règlement de compte. Aujourd'hui, le théâtre qui est censé d'éduquer, il y a qu'à édifier, d'apporter en plus, d'apporter la lumière, de donner des pistes et des solutions, de proposer des choses dans le gouvernement, dans la politique, dans la société. Mais aujourd'hui, le théâtre est égal aux bêtises. Aujourd'hui, le théâtre est égal à n'importe quoi. Aujourd'hui, le théâtre entraîne comment les gens, il faut oyibamout, ofingamout, otongamout, ochelamout, de l'okwamabe. Or, ce n'est pas ça le cinéma, ce n'est pas ça le théâtre. Comprenez? Le courant Ezali Makasité, c'est comme ça que je regardais même climatiseur et les autres bien. Comprenez comme je suis en train de transpirer Babande Konanga parce que je parle aussi. Et ça la biso passe. Prince Luamba au binonion so boyo qui que prince et aux arrêts. Prince Luamba ba funda kiye ba kangiye. Prince Luamba ake makala. Je vais vous relater pourquoi l'arrestation de Prince Luamba et nani akangi Prince Luamba. Pourquoi pe ba kangi Prince Luamba. Bozala nanu à l'aise. Mete manabino ezala ya kokita. Bo paniquer te. Je reçu les appels ya batwe belé. Il y a des artistes, comédiens et belés. Il y a des journalistes et belés. Oh, bah, on poser une question. Noko t'a dit, tonton t'a dit, mon frère t'a dit, est-ce que Prince Luamba ake makala asali nini? Prince Luamba ake makala ake gosala nini na makala? La mauvaise foi. Au moni, bah, comédien nazo yep sakabino met fois. Pour bien comprendre à quel niveau que Makamwamabe Ezoko organise, les gens organisent des choses pour vous détruire. J'ai l'habitude de vous le dire, mes frères et sœurs, que les gens organisent des choses pour vous détruire, pour vous nuire. Il y a un groupe de gens qui ne veulent pas voir le cinéma congolais évoluer. Les artistes congolais, bazala ini. Les artistes congolais, ba vrai. Les artistes congolais, bazala heureux. Les artistes congolais, bazala na personnalité, dignité, mokoboy. J'ai l'habitude de vous le dire, mes frères et sœurs. Je prends un exemple, Yande Konabiso, Ursule Péchanga. Regardez combien cette dame qui a œuvré pendant plus de 20 ans dans Mbokoyo, dans le théâtre à Congo, elle a apporté beaucoup de choses. Où nous n'avons place Ursule Péchanga Azali na balisangate à se comploter contre les gens en insultant, en envoyant, en encourageant les gens qui insultent, les gens qui descendre les comédiens. Mais regardez juste le voyage, il y a Ursule Péchanga. C'est là où nous avons l'habitude, il y a Koyeb Sabino. Ursule Péchanga azalaka star et pas Yabatu Missus. Ursule Péchanga azalaka matière mokoboy pour les autres. Ursule Péchanga azalaka lokola élément gênant pour les autres. Et Ursule Péchanga toyeb sabino, il faut to battre la bango. Il faut to tchaka bango na ba prière ndenge to tchaka ba maman Bellevue, ba maman Dinana, ba maman Moseka et puis voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens
bazo combattre Bellevue, bazo combattre Ursile, bazo combattre Dinana. Bon, mais tout na ba question na te pourquoi les gens ba combattre kaka bango parce que bazo combattre ba comédien nyonso. Ce qui totali na ba maman na biso na ba papa na biso o ba finga makabaze belé, ba papé lombe, ba maman top kutu n'en parlons pas, Milo n'en parlons pas. Mais ba ya ba fanda et pas ya Ursile Pechanga, Dinana na Bellevue. Est-ce que vous pouvez vous poser des questions pourquoi ba fanda et pas Batoumi Satou o? C'est parce que ces gens-là bah comprenant que la force y a cinéma Congo. Le théâtre congolais aujourd'hui, bâton et pas à Bellevue. Bâton, il y a théâtre et pas à Bellevue. Et Bellevue est accompagné par ses sœurs et frères comédiens, ses collègues, ne ba accompagner Kaye. Oyo bino bomona ka ba mama Seka, ba mama Milo, ba Bobo mama Noka, ba Gesho, ba Davina, baza ebele, ba Marina Laba, ba Aziza. Alors, ce qui biso to réussir ko kwe sa Bellevue, ba collègue na ye o ba travailler kana ye. Ba kozala pe affaibli, ba kozala susu et l'autre côté, alors mission na biso e kozala accompli, poto na biso to sala ngo très bien. C'est ça leur objectif et pas Bellevue. Dinana Bayebiete, Dinana Azali, la personne qui est en train d'appuyer le travail de Bellevue, parce qu'aujourd'hui, Dinana accompagne Bellevue sur le plan professionnel à travers le structure Oyo, Dinana Asala DD Télévision, où Dinana est en train de produire chaque mois. Chaque mois. Donc, Azali, élément gênant pour les irresponsables. Pour ceux qui cherchent à détruire le théâtre, n'a pas personnalité, n'a pas personnage. C'est ça. Parce que Bazali Basi Oyo, Batomboli Mitou, n'a pas force, n'a pas n'a pas appui, n'a pas appui, il y a des collègues Nabango Missous, à travers Mayel et Nabango, à travers conscience Nabango. Alors nous devons les détruire. Faut bayokaka soni bazala kane sengote bazala à l'est. Ursile Pechanga Mobutu parce qu'ils savent que Ursile Pechanga azali oyo a la kisinzela o a panzanzela. Ils savent que Ursile Pechanga c'est une star parce que aujourd'hui les enfants peuvent facilement étudier l'actrice Ursile Pechanga. Ce qui est dans Wikipédia autant gaé. Ils savent les capacités, la force de cette dame. Partout à l'Ekaka a échoué. Partout où elle est passée, elle n'a jamais échoué. Déjà, comment on a été Bellevue à collaborer na Ursile et Simbi. Dinana a collaboré na Ursile et Simbi. Non. Bato message tout photo créer bango confusion. Photo créer bango manœuvre vraiment ko boy. Photo lukamoye to kota na kati wana. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit ba maman nanga, je vous aime tant. Na linga kamusala na bino, na linga rape na bino batu. Bo permettre eloko ekota kati na bino te. Vos oreilles, bo lia oyo adage oyo lobaka mokonzi alia kantaba ya litoyi moko te nyama litoyi moko te. Faut bo lia ka ba nyama ya matoyi mi balé. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. Ça va vous aider que vous restez unis. Unité obino bozanango. Vous pouvez faire tomber les irresponsables chaos. Regardez Ursile Pechanga qui est insulté. Pourquoi? Est-ce que Ursile Pechanga avait appelé Fatou Miracle Yako Yambanga? Est-ce que Ursile Pechanga avait appelé Meta? Est-ce que Ursile Pechanga avait appelé Bobo Manokwa? Est-ce que Ursile Pechanga avait appelé Hans Luzolo? Est-ce que Ursile Pechanga avait appelé Sonia Voloko? Est-ce qu'elle avait appelé tous ces comédiens wana Boya Bosala Poto Laksabat? Vous devez avoir honte. Oyo baluba balobaka. Il faut des fois que yoka Sony honte. Il faut que yoka honte. Vous devez avoir honte. Vous devez définir la vie autrement. Et ça prouve suffisamment aux yeux du monde,
aux yeux de tout le monde que le gens balingi ba pratique au bozana ngote parce que moi je n'ai jamais dit ici na plateau nanga que eza na bateau na yina. Non, nga na yina mutute, mais na éviter abattre surtout les gens qui m'ont déjà insulté. Nanzela so pesinga mbote loboko no do etikala. Ata na moni mbula ezo beta bakake no lekayo. Ngai peso moninga lekanga parce que to me makate que non YouTube et les bongo tu passes à la télé pour me détruire pour nako descendre nga pour nako sala nine et erio moninga au sali semblant au seki non ne fais pas ça ne fais pas ça nde nazabo peut-être dans une année na cause à la papa ya bana moboui na cause à la mobali ya mwasi moko boui na cause à la belle famille moko boui et j'ai mes parents je suis l'aîné de ma famille derrière moi j'ai plus de 6 leki. Oyo a yena simananga à 33 ans bientôt 34 ans. Naza yaya. J'ai beaucoup de responsabilités. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à faire de blagues. Kene finganga na koya no répondre. Non, quand tu insultes à la télé, ça passe à la télé et elle est comme linga au côté na carnet wana. Et puis qui dit baso to kutani en tout cas to yokani solo nzoto na milai na biso. Soza makasi obeti. Soza makasi te en tout cas même ata elo comment pena fait kota etika lido elembo. C'est comme ça que je vis. C'est le Dieu a quitté Sibiso comme Sibiso ti na niveau oyo. Nzambe nde mutabuka mapeka. Les études aussi, des responsabilités et comme Sibiso otoza. Mais biso toza ba vrai pratiquant. Oui, toyebi ko kweya, toyebi ko kima, toyebi ko bamba, toyebi ko beta lokolo, nyonso, toyebi. Nga na sala self-défense, je fais 5 ans. Na self-défense, 5 ans. Et ça important, et ça y a un côté de photo ya kolaksaka awa, na ba etando eke non. Toza ba ambassadeur ya ba famille na biso, ça prouve suffisamment na ba genre ba famille ni bino bo outil. Ça prouve suffisamment éducation ya mabe oyo bozui et bolingi bo contaminer ngo bana bat na ba papa bat na basia bat na bande quoi bat. Non, il faut arrêter. Ursule a fait quoi? Si aujourd'hui il y avait une comédienne à Kendaki Poto, bande konaye ya ba comédien, ba yambi ye ndenge ba yambi Ursule te, est-ce que ezali problème ya Ursule Pechanga? Est-ce que ezali problème ya Ursule Pechanga? Est-ce que ezali problème? C'est pour vous dire le niveau ya considération, ya respect. Oyo bande kwana bazanango vis-à-vis de ya Ursule Pechanga, c'est facile. Oh, Bokoganga pourquoi? Bokofinga Ursule pourquoi? Bobana ko finge depuis kala. Bobana ko finge depuis kala. A changé kate, le contraire azo évolué. Bofingiye Ursule Poto. Bofingiye Ursule Nigeria. Bofingiye Ursule aujourd'hui azo le kana A+. Aza l'international. Aujourd'hui, s'il faut parler des 5 actrices au Bazaba internationaux, on va citer Bellevue, on va citer Ursule Pechanga, Bakotanga, Gomez, oui, mais c'est normal. Parce que c'est comme ça. Et ça qu'on fabriquait, voilà pourquoi on a l'obaka. Ce n'est pas nous qui faisions la force de Bellevue, c'est plutôt Bellevue qui fait. Bellevue n'est à ça la force nabiso parce que des potentiels élevés. Le potentiel élevé, le bavalero Bellevue à Zanango, et c'est un canabiso T, il faut qu'on soit l'effort pour faire une émission, une vidéo comme ça, qu'on soit l'analyse à bout. Ursule Pechanga, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça prouve suffisamment d'où vous venez. Ça prouve suffisamment. Makamwama B.O. Bino Bozanango. Maman Ursule Pechanga, Mobutu, Kakipa. Et puis vous devez avoir honte. Sorti nyonso, il y a Ursule Pechanga. Et ça, là, débat dans la place publique. Mais Ursule qui ne tourne pas trop. Ursule O, azalaka na scène mingite. Ursule Oyo, azaka visible te. Mais regardez, chaque pas, il y a Ursule, ça fait parler le monde. C'est ça une star, c'est ça l'étoile. Si nous regardons, même dans la plateforme, Batu obino boganga kabaleki aleki baleki aleki. So tali azana seya batu nyonso sur tous les plans. Même sur le plan abonné, il y a YouTube, c'est ça.
Bozate même na ba YouTube, même na ba TikTok, même na ba Facebook. Bozate. Mes frères et sœurs, faut boyoka soni. Oyebi na vie a mutu soki azokoka su koyoka soni te, ozali su mutu te. Ozali su mutu te. Ozali su mutu te, okomi eloko fo ba buaka. Parce que mutu, kati a mutu soni ezalaka. Soni ezalaka na yebiete, je peux pas poser ce genre des actes. Na kosala makambu oyote. J'ai pas le droit ya kosala oyo, j'ai pas le droit ya osala wana parce que tozali bateau. Tozali bateau, on peut pas. Vous insultez Ursule Pechanga, elle a fait quoi? C'est ça les devoirs. C'est ça d'être star. C'est ça d'être une femme forte. Passage ne nyonso elengi sakabatu. Passage na tout elengi sakabatu. Voilà pourquoi au moni j'encourage pas Dacosta parce que je reçu aussi des appels. J'encourage pas Dacosta. Ce qui a saleli Flore film n'a pas encouragé Dacosta. Mais ce qui Dacosta a s'inspiré Naliwa a commis film. Mais et que ndenge moko na makambo lekaki na matanga Flore, c'est un artiste qui est libre de faire et à s'inspirer sur un sujet, sur quelque chose, à présenter film. Suivons l'extrait, il y a les irresponsables. Merci. Na matière ya bio, na ngamorote bandela wapi ngaye to finga maisu na internet ya mobali nani kasi nani mobali internet ebiki ndako ezenga na okende wapi yaya internet ebiki ndako ezala yo yo filmaka ndako chaka na internet oyisa batindako na yo dokuna na internet olakisa bavi mosusu na kibomoto bo bozala bavi mosusu baomona bakotola minature akosomata minature mama pardon lokola babatisaka mpe bamama nakasa bamatisaka bango te na baréseau sociaux place bolingi bachaîne na bino bosalaka biloko na bino so babengaka bémission YouTube eza façon nango etangolaka mwana nanga asala papa te attention attention sana mwana lelo elongi nanga kona baréseau sociaux nyonso bato bazofinga kofinga ezongata ezokita likolo na oleki na nga yanga otika grâce na jérémi te bango te ndikekenda na ndika yaya maini sambu na bakese api donc aza plemi donc aza bizo yeka omoni omba moi mona mais pourquoi ça a cessé le thé bala eza nde mbeto liba eza mamuta kolia te nga nalingaka na mwa bafantasme na ngai bayelango mpo na mibali biso toyelango mpo tokoma bapire pesa bamadame. Chers amis internautes, partout bozolanda ngai partout dans le monde, chez votre sœur Arline Woko kande tolobara moto ebele mambo ebele kande ezala Babangai, babanga, na yeko babanga. Tokeila ndaku. Papa, okunaka nzizide balando na pota. Na kokende te. Kena ko traiter et puis kolanga. Okende te ofanda ka komela masanga. Dallas ko palmiche muta munena yo ki phrase modèle wana. Yembonga omema mobali ata na braza ata na ngote. Azata na mbongo mbele na brazati. Akozo wapi na musala YouTube wa passion. Na pe fona zala wana na yeba ki makambo leka ki boye apesa ki boye zonse ki boye bakabola ki boye. Comment bino ko kende bokatinga. Yo lo baka ba matière na sei na lexi matière yo to lexa matière na tebe bayebi yo. Bayebi nga. Matière balobini. Soka si azu ya lati kubu caméra eza wa to via mutu eza sur la sensité. Ngale ya muna boko liyo na la kisoma lesbienne te. Na la kisoma kwa lesbienne te na kisoko nzela nzambe. Mpepa lesbienne okiko twango wapi. Lelunga na zo sabu. Et seconda yo ba boa kaka kombo na yo na ba réseaux sociaux na mwana mobali yo wana. On a dit kaka na ta vie na en danger. Oyebi de quoi je suis capable. Yo Omar. Voilà, de retour ici. Voilà pourquoi Nathiel Bino extrait, il y a série Oyo, les irresponsables. Mes frères et sœurs, Oyo Zali, une réponse. Il y a makambo nyonso bozo komona na réseaux sociaux. Il y a makambo nyonso bozo komona lokola o bazo kofinga Ursule Pechanga sa famille. Bonnement.
à l'occasion de rien. Bah réponse nango yango. En tout cas, l'artiste Dacosta, bravo, vous avez frappé. Mais je ne serai pas d'accord avec vous, sauf qui ezake au saliango pour la flore. Mais à ce que je parlais avec Dacosta. Dacosta qui dit, je ne connaissais pas Flore, que Flore moko boye, n'a un problème naie. Je n'ai jamais connu Flore n'a pas moko boye, n'a un problème na Flore te, n'a donc ni de près ni de loin. D'ailleurs, c'est un film que na coma avant même la mort de Flore. Scénario wana ezalaki déjà nanda. Je me suis inspiré na réseaux sociaux na commis mes faits. Ba fait o nazo komona na réseaux sociaux makambo ezo koleka na commis film nanga na komango kalader tournage nango elinga esala même avant la mort de nani de Konabiso moi si mais ayaka ko déplacer elle s'est déplacée à Kei et razongi à se lancer na ba projet mosusu mais aussi ce qui toke musika Dacosta a kosi nini a inventé nini rien du tout. Ce que Dacosta a fait, na makambo ezoko salema, ce qui insulte Ursule Péchanga à l'occasion de rien. Eza kandenge mon côté, eza pena kati wana. Les irresponsables, nous devons abandonner ça. Mes frères, au lieu d'insulter Dacosta, bozwa conscience, boza ba maman, boza ba papa, boza na bana, boza na ba famille. Mbongo YouTube, oui, elengi, na fingi bien communauté, y a ba insensé, ba talinga na zui mbongo, oui. Mon frère, ma soeur, cet argent, tu ne feras rien avec. Tu ne feras rien avec. Je préfère batalinga sans vue. Mais na sans vue, je suis conscient que Oyo Koti na sans vue, Oyo, eza on a mérité. C'est ça. C'est ça. Botika Koganga. En tout cas, merci Nabino Baïnion Sobozo Landa Biso. Venons maintenant sur ce qui concerne Prince Luamba. Prince Luamba est arrêté. Oui. Prince Luamba est arrêté. Nani afundi Prince Luamba po bakanga ye. La vérité ya ngoyo nazo ebisabino pour na arrestation ya Prince Luamba parce que ngai moko tinde na koti na ndakwa na utu kozala na place Prince Luamba azolala lelo. Azolala na ndaku na yete parce que bakangi ye. Nani afundi ye boyoka version oyo nga nazo ko expliquer bino na melana no jus. Prince Luamba a été arrêté aujourd'hui. Le mercredi na Lemba. Pourquoi bakangi Prince Luamba na Lemba? Prince Luamba azali journaliste et chasseur d'images. Na Lemba awa, il y a un conflit qui existe entre gouvernement Oyo Koti ya bourgmestre Sika na gouvernement Oyo ezalaki par rapport ya ba jeune ya Lemba Oyo babadaki ko chapeauter ou ko diriger Alliance franco-congolaise au binonio soboyebi. Na kati ya groupe wana nous voyons notre star artiste Gesho ou azali Kulutu na biso, un artiste bourré de talent. Parce que na kati ya Alliance franco-congolaise ba discipline nyonso ezalaka représenter na kati. Alors, structure wana est organisée qui marche na bango pour manifester mécontentement na bango, j'allais dire. Marche ezalaka une infraction te ezalaka mabete. Mais marche au moins basengaka on informe parce que ezali droit aux constitutions et PSI. Vous informez, on vous autorise et puis donc vous informez acquis des droits basu acte et puis bosali mosala na ba itinéraire na ndenge oyo bo définir yango na lettre na bino o bokotinda. Je ne sais pas na ka o ceux qui ba papa na biso ba frère na biso ba salaki moi je suis innocent, je sais pas parce que je n'étais pas sur place nazali na kati ya structure wana te. Et sali que marche pe e bandi nango ba sali ba marche na bango pe kande zalaka. Prince Luamba était là loko la journaliste na yeko filmer nanga. A bandi ko filmer ba komi côté ya maison communale. Masasi e bandi ko beta. Ba bureau de ba ye ba misusu ba bazalaki antenne civile ba ye patati patata kande zalaka kande e pakado ekota na ba jeep pour na ba journaliste.
na bato babanaki ko marché babandi ko kima babandi ko kima. C'est comme ça Prince abandi pe ko kima parce que il faut sauver dans nos peaux nae. Il y a de balles au de banaki ko beta. Faut sauver dans nos peaux nae akima. Ye azoko kima or bae OP bazalaki na basi en tenue civile bazalaki parmi équipe oyo bayaki pona ko empêcher marche wana et continuer. Ba marche wana ezalaki organisé ni pas Prince Azana organisation ya marche wana te, Prince Azana kati ya marche wana te, Prince Azana est innocent. Preuve, il y a des innocents que nous avons trouvés là-bas. Place Otouti, place Prince Aza. Ope bazo la kuna na kacho. Oyo baza ba détenu kuna. Ils ont été interpellés, arrêtés comme ça. Oyo bazalaki na marche te parce que ezalaka bongo herbe batubaye baluka moyen ya kocha maboko sur tout le monde. Bazu pe maboko ba tie Prince, c'est normal. Biso to yeba kite. Biso toza na ba démarche ya frère na biso de akufa ki Jimmy Bokelo wa que son âme repose en paix. C'est na ba na kati ki ba 14h. Ne Junior Molowa bo à côté place tozalaki na fiki na lobino. Ndenge toza boye na ye awa na tiki bakangi Prince Luamba bake na ye. Tozalaki na ye mais bakangi ye bake na ye pona désordre salemi ya marche ya gesho. To fani wana to lobino. En tout cas, il faut to démarrer bakar to kende. Yves Luamba à côté na voiture na ye a démarré, Chic à côté na voiture, Yves Pan à côté na voiture, nga na côté na voiture to sali cortège ti na maison communale. Pour que nous coûtons avec le bourgmestre ya commune ya Lemba. Exactement, son excellence était très cool avec nous. Ayambi biso to sololi d'ailleurs to sala même interview na ye, mais moi je n'ai pas vu vidéo anaté. Il était très cool avec nous, on a parlé et puis c'est tout. Tolongo wana il fallait que ne na district. Na district kuna peto ke na ye bourgmestre. Tomoni avec notre papa le colonel Oaza na district Ayambi biso très bien. To soli très bien. Makambo eleki très bien. Alors vous devez comprendre que ezali l'État. L'État soit tio le boko kati na mutu. Ata yo za soki nani. Ezateke yo bimisa do mutu wana bima. Non, nous sommes tozali na état de droit. Prince Luamba c'est un innocent. Un journaliste qui est venu chercher les images et puis c'est tout. Ngana uti wana depuis tozalaki wana tolongwe district na ba confrère mususu toye ti na alliance franco-congolaise place toye kosukisa. On a parlé ba makamyon soto solo li esili Prince il faut abimanaye. Mais vous savez héros to komi. L'administration est fermée. Héros to komi. L'administration est fermée. C'est comme ça que Prince va sortir demain. Mais Moutoumoko a fourni Prince T. Moutoumoko a kangisi Prince T. Moutoumoko a bimité que non, a kenaki au salama comme la famille Libota, ndebaka. Non, c'est faux, archi faux. Et ça le kuta. Et ça batu o bazo luka ba vu na bango, batu o bazo luka ba vivaka na ba kombo batu, ba balia kana ba kombo batu, bazo koma minene na ba kombo batu. Yango ba misusu bataille ezobe ba batin ezobe ba vie ezobe ba komi na sens ya ke bon moto te. Prince Luamba se porte bien place aza, nga moko na zala kinaye to kabwani ti akobima lobi na tongo. Problème ezate bozala kimia. Prince Luamba mutu moko afundi Prince te. Bafundi Prince et pas mutu moko te. C'est l'arrestation donc l'arrestation de Prince et Salemi Ndenge na expliqué bino. Tozana nyonso, tozana contrôle ya makambo tout. Nous avons tout à main. Tozana na contrôle ya makambo tout na maboko. Ce qui met noirement boye ezalaka pona Prince, j'allais vous expliquer parce que moi j'étais face à face avec le bourgmestre, face à face avec le colonel ya district, face à face na parsec tout. Nous on est tous à la face à face. Il y a rien. Biso to banga ko kene district te to banda to banga ka ko kene parquet te même prison te même cachot mon côté même institution mon côté parce que nous savons que ba casier judiciaire na biso eza malamu mais ebele ba ko kocha makolo place wana te. Aucun ndeko se présenter le kola nan. Nga on a sala ka ba émission na finga bat les irresponsables. Lobe ko le kalelo. Merci beaucoup. Namela, Yasukana na liete nzala. Après, pe ko sala bonake luka malewa. Ah, vina nzambi wani.